ça. Mais c'est des gens qui aiment bien s'occuper des orphelins. Ils ont un grand cœur, ils font beaucoup de choses et ils ont voulu nous faire honneur aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter maman Karine Pala au Capi de la mode. Comme vous voyez sa robe, maman Karine Pala, elle est styliste. Voilà, tout ça c'est elle-même. Et je vais vous présenter notre marraine, la marraine. Scénariste, elle écrit, c'est la poutine de l'écriture. En tout cas, si vous avez le temps, allez suivre Belvin TV, vous serez conseillé. C'est vraiment autre chose. Et franchement, sans forcer, je suis venu voir Maman Belvin, j'ai dit Maman Belvin, j'ai présenté notre association, j'ai dit on aimerait bien que vous soyez notre marraine. Elle m'a dit Maman Charlie, même si tu ne m'avais pas demandé, j'allais te le proposer. C'est une dame au grand cœur. Elle est malade, elle fait de la température, elle fait de la fièvre depuis qu'elle est venue, mais elle m'a dit je ne peux pas rater ça. Et elle est venue, voilà, on la remercie de tout cœur. Et voici toutes les mamans de l'Asper. Maman Asper, yes. C'est toi dans la poche comme ça. Malheureusement, on ne peut pas le faire à beaucoup. On va se limiter à 70 et puis on verra ce que Dieu va nous confier. Voilà. Je ne vais pas prendre votre temps, on essaye de rattraper le temps parce qu'on est mangé, donc ça va. On a une heure de retard pour pouvoir manger. C'est ce que je voulais. Si vous voulez voir plus d'images, vous pouvez aller voir, comme je vous ai dit dans nos sites, on met toujours les images pour que vous voyez. Rendez-vous compte que voilà, c'est pas en vain ce que vous faites aujourd'hui. C'est pas en vain quand vous donnez à ces enfants-là pour leur occuper aussi cet orphelinat et que tout le monde peut aller rendre visite et on espère vraiment que bientôt vous serez fiers de vous. Et quand j'ai dit on aura besoin de vous, parce que je sais que si on va filmer ces enfants-là, on les trouve propres, on va dire oui parce qu'ils sont riches, ils ont plus besoin d'aide. Non, ils auront toujours besoin d'aide. C'est parce qu'on a décidé de faire des enfants comme si on les a mis au monde. Comme nos propres enfants, on veut que les enfants soient très bien. Donc on aura toujours besoin de vous. Franchement, du fond du cœur, je vous remercie pour tout, pour aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas vous prendre longtemps. Je vais demander à papa Mwamba, je ne sais pas si les mamans sont prêtes, il va prier pour la nourriture, comme ça on peut commencer à aller s'y servir et c'est plus bien, on va vous prendre table par table comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Toyo Kasiko, message ya Yemoko, la marraine Poutine de l'écriture. Je vous remercie de votre présence. J'espère que vous profiterez de chaque instant de vos vies. Je vous prie de soutenir les enfants orphelins à travers le monde. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien. Déjà, je dis un grand merci de rester toujours avec nous dans cette aventure merveilleuse, d'apporter de l'espoir aux enfants orphelins. Que Dieu vous bénisse. J'en profite de l'occasion pour dire un grand merci à Maman Charlie, à toutes les mamans. Un grand merci à vous. Et merci aussi à la famille Libota. Toujours! Voilà. Merci.
cette soirée n'est pas comme... non, non. C'est pas comme elles ont donné des cadeaux. Et nous aussi, les mamans, on a un cadeau pour elles, pour ces femmes exceptionnelles. Sentez-les dans leur sac. Comme c'est des mamans, nous vous offrons. On laisse les mamans arriver. Voilà, il y a aussi une surprise pour vous. On avait dit tout le monde gagne. Merci beaucoup. Merci de tout cœur que les femmes vous bénissent. Voilà, merci beaucoup. Elle mérite, non? Merci à tout le monde. Maintenant que la soirée commence. Je vais prendre numéro 21. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir. Balobi partout vous êtes, famille Bota. Bisiko se boze ko landa biso na pesi bino pena mbote e uti pa moko la bino famille Bota. Na bela bino tokoye la bino ba vidéo boko landa ndenge le kaki. J'espère que bino moko bomoni la marraine. Elle est toujours marraine partout, partout. Elle passe vraiment Atika Kabilembo, Maman Belvi Kandi, la patrona. Babi, la femme a un grand cœur. Et notre maman a dans la moté mamounene. On la singa kabiso bata famille Bota. Tous à la moté maman on est pas Poutine. Moté maman c'est pas donné à n'importe qui. Soki ozaka la moté ma bon ça l'effort. Ozala vraiment la moté maman eko ça la bien la kata famille Bota. J'espère que tu l'as dit hein. Tu l'as dit ndenge venimé leki. Tu l'as dit vraiment ndenge ba bakade pesa mindenge Poutine abengi ndenge moniger de tombola et salami et événement où izaki kitoko makasi je vous dis en tout cas honorer maman la Belvi Kandi la patrona et puis maman la biso nyonso o bakenda qui ko participer bazala qui on a pour nous soutenir Belvi maman la biso vraiment Europe en tout cas Tobi merci beaucoup na bino nzambalo la apambola bino parce que botika ki maman Belvi te bozala qui on a pour nous soutenir ye biso pe na retour tant que ba communicateur ya Belvi vraiment Tobi merci beaucoup nzamba pambola bino wana to yo ki lisolo ya chaîne na Belvi TV betami to bengi na bino bokota boya kotala
bokota penza babi poutine de l'écriture azo sa musala na kata Bellevue TV vraiment bino bat boza na Europe o bozala ki na soirée wana bo participer ki o botala ka bokota kana na Bellevue TV te bo meka boya kokota en tout cas bokokanga mapo pa na biso soko koti balobi o meki biso o kanga mi voilà famille bota oye famille bota j'espère que boza vraiment ya ko sepela boza ko sepela est-ce que non a tout une question est-ce que bota les films est-ce que bozwite écouter la film première partie na biso eza question eza motuna est-ce que bokoti babi tout laisser les bras té babi opération 200K famille bota opération 200K maman Bellevue aza une personne qui est vraiment aimée maman Bellevue aza muto bato balingi mingi parce que comportement naie savoir faire naie savoir vivre naie comment avant dakana batu comment linga ka batu en tout cas et le kwana et salut que batu ba pousse na peni naie salut que batu ba approcher azakana souci à batu bomoni santé zo déranger mais à voyager kaka malgré tout parce que elle a promis en tout cas et c'est qui n'est akoma mais Europe na batu musu ya fier akoki po kene te abina beli tout mes belles vies en tout cas na ba makamba ba sala ke fort amonana parce que après ce qui rendez-vous naie et azaka vraiment femme de parole ngana lubango Bellevue c'est une femme de parole donc quand elle dit quelque chose et puis elle accomplit cela hein wana nde babengi femme de parole et puis mingi na makamba malamu parce que batu musu babenga mi femme de parole homme de parole mais ezaka kana makambo ya mabe mais na makambo malamu basala ka yango ti bazalaka ba femme de parole te homme de parole te mais c'est le contraire pour Bellevue azalaka femme de parole na makambo toujours ya malamu o ya portaka en plus na société na biso vraiment en tout cas yango no moni tombele toujours ba makamba malamu ezala liboso ya Bellevue na kata chaîne na Bellevue TV vraiment amona bolamu koleka amona bolamu yebele nzambe penza akokisela mwana mwasi ba posa motema na ye nzambe mona Bellevue parce que ko pesa barfalin en tout cas eza le quoi neto tout motema ya nzambe kanisa mwana mwasi o kanisa Bellevue na o nyonso alukaka mokonzi yo yebi yondo yebi motema na parce que yondo sondaka ba kier na biso alors Seigneur o yebi en tout cas kanisa Bellevue na ba initiative kitoko azanango na o azo sala pona batu aza wana motema o azanango papa en tout cas sunga ye motema o azanango mabe o batu bazoloba na ye et ça la teki atika bolamu oyo yango to nyonso na lobaka la famille tant bino bo pointer Bellevue du doigt tant bino bo sele ba campagne na mabe tant bino bo sele ba témoignage à mabe pour bozo loba pour la Bellevue bozo sele ba makite belé nde bo sala kana réseaux sociaux bozo panje ba sangwa mabe pour que bo salir image na ye bo moni nzamba salaka tant bino bozo salir image na nzamba zo tombola na ba domaine nyonso nzamba zo tombola e partout ozomona bino kula bo fingelelo be mission salami ya ko finga Bellevue zali mais ye kuna dans l'Europe kuna bazo ko célébrer bazo ko misaye bazo matisay banani ba perdre bino nde bozo perdre so boye bati bozo perdre bozo matisay écoute davantage so boye bakate bozo matisser davantage Bellevue azo connaît toujours ko mata azo connaît toujours ko prospérer la famille a connaît toujours ko prospérer alors bino bato onyo so bosser la ki ba campagne na mabe pour que bato ba inaye pour que musala avancer te en tout cas bino mo bozo mona nde Bellevue azo kinde babi mwana nzambe batushaka ete ezala bato musu baza intouchable na vie na yebisa bino made fois ezala bato musu bazaka intouchable bato musu baza bato ko fiya ko seya ko finga te ya ko sela bomba kama mabete bato nyonso baza ndenge moko te tout le monde n'est pas pareil ozomona eza kaya Bellevue bino ba oyo bo fingaka Bellevue bino ba oyo bo sela ki ba fausse information bo sela ki ba campagne na mabe en tout cas mitali bino botala ka ba acte boy botala ka ba action boy na cheli bino botala yango boza vraiment tant ko tala bolanda marraine ne bandi na kin atina poto azoza toujours marraine alors mutasana likabo oyo
mutu akoki kolongola yango aza te bokanisa te mafinga na bino bosalelaka belvi nde kolongola ye ki bonté na azalaka longo to mpe ekochange te parce que eza eloko nzambe asali ye nango eza eloko nzambe azotombola ye ntango bino bozokritike babi niveau ya humiliation ya motu yango mpe ezalaka niveau ya élévation na ye ozomona donc niveau bino bozo humilier Belleville na réseaux sociaux bo humilier na ba façon tout pe ça a pris du temps alors il y a un niveau oyo il y a élévation à Belleville kuza et kuza pe temps jusqu'en tant que tout est débordé ozomona alors gare à vous au bozo côté toujours côté en combat Belleville mitalibino barfele wana ton bazwi bapesi merci na Belleville bapesi merci na ba mama oyaya barfele belé wana mutaboyo touché ye yaya en tout cas eza pasi ya pasi tozo pesa bino ba information tozo ya koyebisa bino ke muto bozo touché aza n'importe qui te muto bozo simba aza muta ko simba te muto bozo simba aza muta ko sakanela te bokeba o toloba kite tozo ya koloba ceux qui bomoni ke moyen ya ko baba chaîne na bino vivre ezaka fo komba Belleville et loba na ndenga mabe mitali bino so bomoni ba chaîne na bino po za ba vue il faut ka bino bolobela komba Belleville na ndenga mabe en tout cas etali bino po ba mama na bino bato bosela ka ba promotion ba nini o bolobelaka baza pe bato moko baza célèbre soko kokoti na ye ozo neti boyenga na olobela na makambo Belleville azosala malamu ekotalama ozomona parce que bafana ya Belleville baza edepende omona bino so bolobela makambo mama ya bino azosala malamu bakotala kaka me bino non bopona na bino kaka Belleville po bosalir ye bopona na bino kaka Belleville po bosala ba critique po bodénigrer en tout cas gare à vous nga na yebisi bino kaka mitali bino gare à vous ceux qui vont continuer toujours na komba Belleville na nenga mabe en tout cas bino mo boye ba sort na bino ba makambo to sala kalelo o mona ngo lelo te bobota bana oyebi te nini ekomela bana yo alors un bon parent alors na toujours ya malamu surtout soko boti alors na toujours ya malamu lona ya malamu pour que soki ata lelo yo obuki yango te bana no babuka yango soki ozolo na mabeye bakango elo do kotikela bana héritage nini okotikela bana na yo héritage nini okotikela bana yo po yo loni mabe bana na lelo bayoki bakozala na ba situation moko boye peut-être bazosala yango te mais mama na biso asalaki yango po mama na biso afinga ka mutu moko boye mama na biso asela ka mutu mba campagne na mabe alors biso tozo subir yango il faut totalaka toujours sima YouTube o ekoleka ba vie o tozo mona o ya na YouTube ekoleka tout va se passer mais parole de Dieu ekoleka te o nde to loba bezaka ba parole de Dieu tozo loba parole de Dieu zaka fo ko na église c'est pas pasteur te et na mutu musu nzamba te pe bonne foi te maloba kitoko alobi no pe e sungi pe motema na yo ozomona obongo ani pe yango biso tozo loba toza na cœur oyo ekoka buzo bate ekoka capacité tolingate mutani okama tolingate mutamona pasi yango moni tokangama na Belleville parce que Belleville pe aza na cœur wana aza na motema wana ozomona biso vraiment yango tout monde to s'accrocher na Belleville tozaka ba pièce rare na mokili mutu azaka kala ba comportement malamu aoza toujours pembe na Belleville po Belleville aza mutu moko en tout cas non ayebi ovanda na bato et dans mutu musuku to mona sambela nete mais ba bien fait les ganga bola mozo ganga ba do wazo sala vie ganga pa nzambe est-ce que boni pa Belleville na ba wazo sala surtout pas ba orphelin ba veuve ndeko mwasi ndeko mobali yo continue toujours ka koloba mabe pour la Belleville Italie to e ka koloba to e kopesa information voilà en tout cas bino so obolinga ka biso te biso to linga bino na loba toujours biso en tout cas moto nyo nzamba sala o azana pema na bombo ilokola nga jamais na koki ko boya yo jamais na koki ko boya ça non lingo kaka na kolinga yo poza ekelamu ya nzambe en tout cas so bolinga biso te bolimbisa biso kaka toeka koloba toeka kosala analyse voilà famille bota ya on a ki koloba j'espère que to boni soirée ndele kaki kitoko
biloko nyonso ezalaki malamu. Ok. Félicitations à toi Belvi Kandi, la patronat, à Maman Karine Pala, et puis la bato nyonso équipe au Bossala qui vraiment Moussala qui to konzamba lola a continuer kopambo la bino. To consommer film la biso, mon enfant vraiment y est dans catch à Belvi TV, to consommer en auto pesa en ba chance et belé totala, to like to partager en dit ezalaka esengo ya Belvi Kandi la patola. Voilà la famille, en tout cas naza obligé ya kotika biso hein. Naza vraiment obligé ya kotika biso parce que balobi oh 8 ans écouter la film était beaucoup taboki écouter film sur les première partie nazo beta c'était na le bito kota na film ceux qui okende ki église film be banda ki otala kité oh kende ki moi soirée moko boy ba bengi ça ki au moins ni parce que les week-end hein oh bimaki na papa oh bimaki na maman aux 8 ans écouter la film était tango zongi ndekolanga pardon please la fingi bino vraiment pardon na bolingo nzambe to kota total la film oyo en tout cas et na moto makasi film mo kitoko ozomona dada debinga na tali film na koti na sentir déjà mais na kolobongo à côté na lingi totala. J'espère que tokosala analyse ya film o e bande la film on ndenge bandi tokosala promotion. Quant à moi je vous laisse, je vous dis bye bye.